Kofi aza d'abord artiste au batwa respectable. Kofi yo kasi mbali boso ba fini makamona ka serwana. Ah! C'est kotala ba combattant. Ba combattant ba silisa ba injiri to mukili. Ko baza bango injiri za wa arme. Nde ba expliquer nga quoi. Tongo tande la raté et pas batu ba luka raté. Et pas ba opportuniste bato bazalaka alamuki au calculer ga mutu. Ngafona mona mutu na tole. Bango ne muteza moi passi au PC chance ya tongo tama. Mentalité congolais à lelo. Surtout tient la sens ya mabe. Mentalité à congolais à lelo. Eza loko la moni ba mentalité mabe nyo sa mukili. Siko yé na rivière mo betiki ba déchet. So ba déchet nyo so na nde ya Congo siko. Ya Congo. C'est pour dire aux gens tout le monde qui respire doit avoir toujours un espoir. Et puis quand tu as du courage, attends nos souhaiter. Il y a pas de tomber autant en arabe. Tu as dit que j'ai la bouquet soit entre nous. Tu as bouquet tu as fini tout. Mon news va finir à finir news. Bilongi abatu a détailler on a pas sorte ba niama news donc et j'ai la bouquet tu vois soit au monde. Sur la mamba site, ce total mamba site c'est 001. Donc tous en number 1 mukonja bas il y a 001 blague télé loi sur le biso marambia. Victoria télévision, Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana mama amnaona ndenge nanu. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo. A elbiso Victoria TV. Donc aluta continue Victoria certa amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bank tous ensemble. Sida bile na ndenga indusa Victoria certa. Amen. Bonjour à vous tous ceux qui nous suivent de partout à travers votre émission Micro Libre avec moi, Jémé Maïbel et les gros bébés de la presse congolaise. Appelez-moi la femme du patron. Eh bien, aujourd'hui, je veux recevoir pour vous Ngabianke Mbouta, donc ça dit Mbouta Likassou, artiste, musicien, comédien et analyste. Oh, Mikolo yo, ba vérité zoloba, tout bien on une vérité des zones ou quoi? Parce que tant que c'est très bien réfléchi. Ba maye les obima wana yango ba un gros bébé yo peut luker la biso non Moutalikas bo salon ma featuring on a plaqué ça bien. Voilà, merci beaucoup à mon caméraman donc l'œil les caméramans les plus frais et merci à notre boss JB Koumaluta le vrai pétrolier de Dallas nazawana cette fois la méga star Gloria Olangi pour l'assistance. Voilà, tous en Moutalikas c'est pas bon. Ouais, ça va très bien, j'ai mis mon gros bébé de la presse. Donc, plaisir à toi, je crois que tout ça, la moi, émission. Donc, on a CP le casse parce que mon émission réfléchie, on a besoin. Guerre, rando, nini. Les Arabes, bozo lona, ma bémo, au foutara, ma bé à l'avenir. Donc, on a plaisir à trop, quoi. Il y a ma micro, non, et pas quoi. Sinon, santé, ça va, comme tout en cause. Oui, santé, ça va, mais en tout cas, bien. Bon, sauf que y a un programme à foire à Nola, na Zambie, na Kangote, parce que Mouto a salagi pont. Il y a les solons, il y a un bateau, organisateur, un bateau gouvernement. À côté, moi, le Koso, il y a Nini. Moi, le Koso, il y a un pourcentage de coliming. On a bangé dans la zone, on a beaucoup de pam, mais on a bon. Et partie remise donc peut-être prochainement dans un spectacle nous soumettons ou à foire na kete. Voilà donc merci beaucoup. Batebele baebio Mbutalikasu artiste musicien oyemba pena position de tirer bane ko ngala dan ba style wana ya koyemba et puis à part ça dans la touche ya kozala comédien mais les gens sont dans la peau des analystes, mais analyse on plus au salaire coming des pôles à baninga. Donc le belaraba artiste mususu, ba parcours na ba musique na bango, c'est comme si aux beaux salaires mo musala na yo, au ndingo baneko c'est ça bango na album masika, ba bloc sika, on dit comme si maison sima, ou si trop facette ya ça la pôle à baninga. Bon, merci Jémima pour la question. Ngalaza artiste, Moutalikasu c'est un artiste. Donc
mon nde naza artiste wana eza déterminé te na branchement tierce nazara artiste kaka donc côté chant naza d'ailleurs nasala disque oyo bato bayoka basepela nango maloba naloba na kati c'était très bien nabinaka bien na malgré na ye mwa monene me monene te yango nde binaka nasala mpe comédie bien surtout one man show théâtre mpena na s'intéressaka makasi mpena te mais comédie one man show nasalaka plus parce que yango nde pene na makila analyste to mutu nyonso ti ozomona tovandi boye ezala bahonorable Gino ezala basoise de guerre ezala bagloria olangi ezala Fernando Finda le véritable nkongo de Antotila ezala bavi na biso Willy Caps Kinkela bato nyonso ozomona baza na bango kaka baanalyste ozo comprendre tout le monde peut analyser tout le monde azala na sens ya analyse na mutu na ye mon temps tovanda ozotala par exemple beau cameraman na biso ndenge azotourne boye ndenge azofilme boye ere moko boye ovandi mwa kimi ozotala ye ozoyekola habitude na ye ozoyekola façon d'être na ye na miso ya bato eza analyse mobimba bien que bamisu babengaka psychologie boye mais ezaka analyse parce que quelqu'un qui vit qui a vraiment qui respire et puis asalaka analyse te aza moto aneye nini parce que toyebi ke niamaka nde bon niama kutu asalaka analyse oyebi ke niama ava atake moto analysaka nano ese moto yango aza brutal moto yango boye to na kokende yango neye nini donc voilà la peau d'analyste eza parce que tobotama nango do eza inné et façon na ngai ya koréfléchir koanalyse bafait et sepeli ça bato pourquoi parce que de nature naza nanu comédien elingi koloba te ke soki oza comédien na vie naturelle na yo vie na yo quotidienne ke ozala du kaka non eza na bacomédien mosusu bazala colérique nga sikoyo na vie quotidienne na nga nazala déjà amusant donc yango wana nasepelaka ndenge kombo ya likasu wana eya na vie na nga donc likasu elingaka koloba place nyonso bato basangani soki likasu eza do sagesse eza wana donc ndenge nde nalelaka mpa nzambe chaque fois peut-être azwa mwa eloko wana don wana tianga na kati ke ata moto ayelinga ndenge nini ata mbongango eye ndenge nini nasopanaka te napanikaka te nakoma palpite te quoi donc nazala na maîtrise ya koyeba ndeni nakoréagir to ndeni nakosilisa likambo yango voilà donc motu to aza ne analyste pardon mais façon nini osala analyse yango voilà parce que bachroniqueur tout même yo mpena ndenge oza boye gémiment yo mpo oza analyste oza na façon osalela yango bien que tu fais la chronique mais à part la chronique tu fais aussi des analyses ti balobaka yo mais yo olobela yo ki analyste na yo kaka olobelaka bato mais analyse olobela nani plus balbum mpe bamona balbum sur le marché obinisa ndenge obinisa bato mpe na batango akala wana si naza artiste na carrière nasilisa nastopa carrière te il faut bato bacomprendre lomo so nastopa carrière mais nasalaka batourne te ti nasalaka batourne c'est parce que naza artiste nastopa mpe carrière te motu na moto aa na façon na ye au travail oso comprendre nayebi ke bafana ebele basi badeklare ke bana posa bamona nouveauté moko ya ngai bakomona yango bapousse nga plus te parce que ngai kutu nani azozelanga neti nga pena na yango sokuta pena na nzela naozela mbuta likaso abimisa générique na ye nani poso sila na yo mo mibenga président bamisa basila président pena ya bamisa tu bavida siko ozele ndenge nini kutu bato na nga bayaka réunion bozelaka bango te nga nde président bozelanga bayaka réunion virtuelle ya bato bavida nga asalisa yango te ngai pena do nde eza boye bozala na banani non bato nyonso oyo oyebi basila bayaka réunion na ntango aso bakombo te mpo so otangi kombo eza lokola non kongola akoma kozwa ngo lokola injure to lokola ozotyola et pourtant eza ngo kotyola te eza na mise à galerie parce que congolais l'homme congolais asi amesana ke soki mutu aza na bese aresonaka te mama azobengeke ya ovida siko kosila wana eshoka bato ebele ekomisa mpe bato ebele bainapte ezala na politique ezala na sport
oyebi ke mputu trésor soki alandaki nde bato bafinge kosila oyebi ke mbeto moni na kante parce que mputu asalaki 2 ans ozobeta te bachrétien te ya marke nini bakomofinga yo baniongo nyonso kolo baniongo ya bachangelaka tanga soki oke na njameno okuta niongo soki oke bokokuta niongo soki oke bazochola ye na façon tout mpo na nini asali 2 ans na baproblème ya justice baproblème personnel azobeta te baqualifie mamo asila de ce puto asedaki mbeto moni na kante voilà l'exemple c'est pour dire aux gens tout le monde qui respire doit avoir toujours un espoir. Et puis quand tu as du courage, attends nos zuité. Yeba onge tonge otana raka. Tonge tane la raté et pas bato baluka raté. Et pas ba opportuniste bato bazalara alamuki au calculer mutu. Ngafona mona mutu na tolé. Bangonne mutu za moi passer au PC chance ya tonge tama. Mais bazwa rapé kaka. Oui, mais les tolistes sont bien organisés pour les travailleurs. Mais quand les bateaux les belés font la carte dans le coin. Oui, les boutiques les gables les carte, on va boire la carte. Mais bateau le ne pas meilleur client. Soit bimi choc, surtout dans la ville, va verser $20, $30 par jour. Soit bimi choc, et puis sont attaqués vieux, on a 2 bières. 2 bières on a besoin rappel en communication dans bateau bar. Basi ba comprenant étalé so atala jega de zong sa bière so ache yara non voilà ça bombi déjà et bien non ba retour à l'expéditeur c'est ça déjà $30 la carte boyana ona mela bato bongo balala raté oya okuté na 3 heures azot nimba oyebero tali bo ndeko vraiment mawa boy azo que la pongine mawate non azo luka mais ko luko ya yo zo benga fainéance ya osenga tous encourageants mais bamatoliste mingi bazaku tu peux organiser bamisoku tu bakoma kuna ba taxi ke bato bapesa la bango ozomona dans la vie soki nanu nzamba chele pointe soki nanu tongo eternité ko désespérer te mututu azana na avenir mututu azana chance moyi ebima rapona mututu yango wana na bimisa équivoque wana ya ko encourager ko sila na biso parce que Kongola mona on est azo se moquer na mutu amona on est azo chola siko to banalisant voilà banalisant et ça sur la valeur penate ke au lobby bena na mutu tel aussi là ayoka ba pasi moko boiza rasute et comme on normal pour na nini mutalika sumo bazwa courage à banaliser les makambo c'est comme ça voilà merci beaucoup Yambuta donc au moni analyse qui est vraiment tout to ebi que aux akota culture mais hôtel rappelle moi ba les poeza makambo ya mboka tango hôtel moi léopard na biso analyse noko ça papa ba jouer papa ba équipe nyonso papa comité nyonso yo pour na ozo mona ngo ketambola ndé j'ai mis na biso na ko ça hôtel léopard ne bandeli el ngo bomisa bato en tout cas merci honorable Gino prêtre sois de guerre tout Brazza en parle grand prêtre à moi aussi na ebisio genuinement léopard el ngo bomisa bato ne bandeli Uganda toke no zwandi ndende ningini ma 2-0 Uganda en tout cas mutazali sous pour léopard azalaki te non kofinga kutu te mais tout le monde azali mécontent batu tout bano préféré batala ba match à mindele ke batala léopard parce que likabu niveau tekami na Congo kisalaki ndeki non mais so tala match à léopard ozala likabu te ozala risque mais oui c'est que likabu esala moi bien et apaiser moi tension esala moi bien donc na cadre ya comédie gaga mais et traumatisaki batu tout talaka premier match 2-0 deuxième match 2-0 et lukuta mabe espoir elongwaki bao batikala na moins espoir ya bato yo bana mama mamfuti satali rien obinga na mama bato muso neti non neti to bunda otelemela liboso na mbuta zano calme bazwa 4 otelo mutawazo lo ba 4 Zimbabwe ka we mami ka biso 2-1 awa ndeto pesa 4 mais obi lobby non na place que tension et mata mais lobby tension kitaki et memi bato muso na hôpital
Oh, pour l'émotion. Pour ton dimanche. Oyebi ke ko sepela mususu ke beti na cerveau ko ke l'hôpital. Mais bato ba sepela ki lobi neti. Donc nayebi te quoi, donc indépendance pena ya Congo ya vrai. Tozi yango. Donc des gars en tout cas félicitations au Val Léopard. Biso tout salaki banaliza tozali son espoir te. Toza batu, jemima to batu. Tona mitema ya béton te, tona mitema bomoto. To nyo kwa magi. Na mois de match on les gars. En tout cas congolais wa lo bakazali ka ne sengo. C'est ka congolais à 50%. Voilà. En tout cas vrai congolais za ka na mawa. Mais lobi pena balongoli biso mawa na balati biso sengo. Nani a sepela gite. Lobi bato atamboli ti ba 3 on dirait élection, on dirait ba bande l'élection. Non, en tout cas, félicitations à ba joueur na Léopard. Balaxi biso moi, balaxi biso ke bazana bolingo mboka, mais bazana ba différence bango na bango. So ba sale fort na oegoya o bosoki nzamba sungi to bimi parmi ma meilleurs perdants. Parce qu'il faut tout à la sous ba match à lelo poto yeba. So comprendre pour biso ba kolo calculatrice. Et c'est bima dans so moni payo calculatrice te ka makazi. Sera kan Congo. Ozomona. De tout temps ba match au légal lelo, ce qui les nini comme ça toi ba meilleur perdant on va aux abanani mais on souhaite vraiment que tous a parmi ba meilleur perdant pour 4 ans il y a moins de retard quoi. Donc on a fait un effort, nzambe pa yo que la tabara ngo mawa bana Congo quoi. Tous les lara na makamunios to ko sepela teneti lobby. Neti boy so que sali que to leki que 8e de finale to niati les choses. Mais là, je suis au câble de la masango fele. Non, en tout cas, plaisir à trop, j'ai mis ma tout va s'épeler la Léopard, s'épeler les bisous. Voilà, merci beaucoup. Il y a Dadi Mabibi Mokonda double commune à Paris, Nazala Mboutali Kassou, Georges Lubom à Dallas, il y a Dani Mouyenge à Paris, Kabada na question il y a Davin Toulouse de Bruxelles. Bato va soutenir Hakim Pemba la main électrique bientôt l'anniversaire to fêter on va vidéo et ça le makasi. Dans Mboutala Talakio, la émission parce que nous avons temps plein au la émission là yo. Au lobby qui par rapport à quoi d'accord pour la concerner la poto bino vie zonga na ko betano concerter parce que ba combattre ba la bakanda makasi mais le lot tongo mona bato abenga po combattre tango azoko ko pour la mboka alors ba pour na été parce que yekuna MC olia bien a vivre bien alors pour la ba congolais azo revendiquer parce que dans moi la mboka mais tango tel ko combattante Coco Madera azo finga la télévision bongo pe fingi Kofi te ma fingi mama ya Kofi bêtise bato so ba yebi o déranger le Kofi Olomide o ko le ballon nini parce que bato ba comment ko mingi na poto tango le pili kaba comprendre que te le Mboutali Kassou le mameza ya solo par rapport à réaction ya Coco Madera na ba combattant o tuba na poto nde bazo boya musique et bete pinde ba ki na Kofi bolikolo ya ko finga ti mama mi. Bon déjà merci pour la question. Ngai naza d'abord pour tout Congolais oyo en amour à pays. Tout ça bon moko parce que mon tout dans limite que Congolais moi oui na Congo. Pas si tous monde na Congo et en général eza teke ba eza muta amona na kazo mbongo. Azana ba difficulté mbongo boye oyo ayo a passe na kanda concernant Congo ka sateke batutu so moni na ba clôturer ba cha couleur sikande à l'aise non. Au mona so la ndibe mission uta olega mikolo yo ngana no betaka sete na mamba ofinga na no sepela na ngote na ba no lo ba mingi ka yango et to moni sou même likambango zongi sou na nzela sko ya mwana mwasi déjà dans ça sert na biso wana aye bango lelo ga njire za na so poate na Congo so ko to longola on lisumu ndire si ba longola on lisumu e koma na normal obi ke ko finga o ko ko finga ki wana to banaliser na ngoyebe ke bana ke ba finga na bango na kale za so ba fitala excusez je m'y ko finga wana sila ka valeur na loba à partir ba 2000 ans monika l'an 2000 tango ye un giro wana ba komana miro ko wa sala ke ponga na ko loba on na Congo Congo pena MO Congo de Antotila pena do Fernando Finda na pe ba mbote donc Congo de Antotila pena qui se respecte donc ngana ko bimiselo wana te alors en général un giro wana zo sonner soute na kala tozala ko mona mna e bembezo leka baki enterrement baya ba matili kola kara ba bimiselo ko wana e wana malwa flèche ozoka kilo po yo ka ngona ba parents na ba mikolo ba tele mpemene mena eso lelo ata na ba raba karo ba na receber nani baya ba belela
Chibangu magasin. Mourir Moussana, yo, ma mère, et comment bimano, oui, comment bimano, diarrhée ou des cosas. De ce temps, il y en a bien. Un giro soir à Moutoura Congo, ça en a un soude. Vous passez à finir tout. Mais suis Kofi. Kofi Aza, d'abord, artiste au Batouba respectaka. Kofi Ogazi Mbali, vous avez fini ma camarade, c'est Rwanda. Ah! C'est au tala ba combattant. Ba combattant ba silisa ba injiri to mukili. Po baza bango injiri za roi arme. Nde ba expliquer nga quoi. Tant ça iba. Tant de travailler na Franck moi ba émission legi mikolo. On a ndeko insister na likamba ba injiri. Ba combattant ming na la majorité na téléphone ba ndebsanga noko mbuta. Ko s'inquiéter te na ba injiri wana. Tozana na minduki te na ba mbeli, na ba bombe, na ba lacrymogène, na ba obi. O toko ke bunda. Donc injure na tika injure ndetika la arme na biso. Si on a comprendre que abamikolo penza bazo réfléchir boye injure nde arme na bango. C'est que na bana na bango bazo ba bota. O bazo kola, c'est que déjà ben injure on a ba sala en formation, karaté ba ko ba sentir noir, ba sentir zo ndenge. C'est que ba former pe bana de ara ben injure. Parce que bango balingi kombe que ne type bana et ça ils ont leur héritage et que des années bana ba lutter pour bana mingi ya ba combattant ba komaka dégage ba koma olanda ba popo ba parents na bango c'est que ba combattant musu ba finga te bazali c'est que ba combattant oyo ba finga ka do bana bango baza ba bomba retardement parce que bazozwa ba injira ba parents na bango ba komisa normal ba développant sur na marque na bango ba kena world de ce que ko finga ya lobby oyo ya wa bombe nucléaire po ko finga ki Kofi c'est ba finga na bango yango le va peut-être ko faire la dans les émissions internet de mais ngana tala ba finga vétro ba finga vétro nani ba finga te pas combattant na ba artiste musicien ba finga presque tout le monde depuis ba finga yo ka se jira makasi yo soka mutu yango wana si vous êtes en soute, si vous combattez nini, à vous finir au sanga les ganjir ou à soir à ma casse. C'est long quoi. Mais biso tout na Congo to sito yebige. Un giro ou à soir en soute. Na ba maman. Basi ba message na ba on en ngoke. So mais tout le monde en ngote. Vous voyez na ba maman boye. Jeune fille mo to garçon mo azo finga mutu. Aboage logo. Ba maman ba kipe na ba on et suis à tête ba continuer ma solo na ba on. Donc à vrai dire mentalité congolais à l'élo. Surtout tu as sens à ma bé. Mentalité à congolais à l'élo. Et ça le rôle on dit ba mentalité ma bé nyo samukil. Si vous y na rivière mo be tiki ba déchet. So ba déchet nyo so na ndé ya Congo siko. Ya Congo. Donc et pourtant ba pays mususu pe za na ngombe na ke bato ba sadika danger mais il y a biso comme les niveau. Talaka tina niveau que jire so asute. So le jire so asute to comme na niveau nini. Au moni donc le rôle injure au lieu que ça fini mutu a occupé oté au fini le sous mutu a occupé oté au lieu que au luke o bambe libanga ezoye pena na nzoto soit au luko bambe loko esoye mais ndao c'est la pe bongo que Kofi le mide quoi de Koraman a occupé na pe un jour wana te abeta on peut carré un jour ya koko madera mais ba kamwe à répondre sous ya on a autre le bajemiment on dirait Kofi atala ka pe internet te so atala rango alinga occupé te parce que en tout cas nga misu nanga na matoi nanga yoka ba jire belé bona lo ba on émission pam que ya botika na ko finga eso ça bien te ba bo ça combat mais bo finga raté na ba lo bango pour rien te na lo bango parce que na to yoka ngo tout le temps so ne to yoka ngo tout le temps on et so azoude yoka si bene jira bo keche so azoude entre nous ta bokecho afinga tout moni news ba finga afinga news bilongi ya batu a détailler yango na ba sorta ba niama news donc d'habitude injira bokecho mo so azu mundu to baba honnête yo mutalikas mutalu rwanda lukaso donc atangona ki rwandais bon wana kutu d'abord soka na noter parce que bato nga benga na ebite ba swahili baza kombe na kati bon mutako ka mo pasi mukezo mutaza mo swahili ya bakota ba Kivu ya ba frontière à Rwanda wana eko soyebo muketala nde ba finga ekolo nanga so presque bato to finga ya ba rororo wana bato ba bandondo
kwa benga werera mutabandu ndo kikwite yao mumbonda soki mute kolonine werera yego soina nini wera dawo komone wera te komone ngiama soba ke benga werera soina nini jibira mukasai donc ekola ba jalu mbanga donc ba luba donc kasai bena ebiso kasa yangu pena donc na ebiso wewe soina ndeni ye mutu rarira izana ona katite donc ka fufa masango na matamba donc soina ona nini ozo komba donc eza bilo moko oyo peut-être bakanisaki na voix wana et comme ma solution et soit bato ma solution mais so talibé politicien toi c'est pour l'ingir mais pourquoi on dit que politicien toi c'est pour l'ingir pourquoi mais au moins tu vas changer raté so fingi olé améliorer à celle sous ma bé ma case j'ai mis mal à biso ça la calcul soit à ça la addition ya ba injure tout ba banda ko finga banda ba 2007 tilelo ko politicien ni na ça changer. Alors, non, on m'a beaucoup injurié, donc là, je démissionne quoi? Oh non, putain, je démissionne, on m'a beaucoup injurié. Nani? Au contraire, la zone négociée, il y a beaucoup de siège dans le Parlement, ça la gagne. Pour continuer à benjour, pas continuer à finga. Et ça, on a le bien pour les lois, et ça, il y a des gloires là qui va finir Internet. Tu es méchant. Hein? Tara gloire ba pese comme ye mili mais mili za vrai combo mamemi ye sanga mamemi les za faux combo Emily est vrai combo Emilienne c'est pas mutu azo fika mutu tina niveau de boré abosani ke mili za vrai combo on est vraiment mutu mamemi mais za vrai combo mamemi wana l'accent pour comprendre le niveau ya ba injure ya ba congolais zo sona ngosoute pour que na piso ko exemple moi échantillon ya gloire Hollande o bafinga molaso ye atala ba ngaka azo petika ne ba bote ba ko ba memie word ko ba memie likolo aza sidatika na sida yebi kofi ba kosela sida na nene tiye moko ta miyemba bena nzeta lipela bazo kata e te wana nzeta mbila me yaba nzeta lipela nzoto mike kasi bokono te bafinga trop donc moni benjir na Congo non meza sulisumu te normalement dans l'église fait comme maintenant bon faut la mater 7 batata na bino bon balobi na Paul soki boy wore ba fingi et ko koma on petit dans l'église parce que ça on soit on soute voilà ngana mona nga soute mutu na kinawa azo lega pena ya mama na yo a tourner ba fingi ya mama na et comment on ya mama na yo bataliga ya mama na yo mongope alegina et pesant au sud. Voilà donc. Pour battre ba sepela les papa pour ba ya papa ne bima venate. Oui, on a tout dit déjà peut-être pas Kofi, il fallait pas répondre déjà d'Ambuta ou pour répondre. Na rebi so vérité j'ai mis. Kofi atala kana ya yebi na yebe ke ba finga ga ye. Moni Kofi respecta maman na ye makasi. Alinga maman na ye. Bam ya ko finga pe ya mama ba finga na bango yepe trop. Yambalo kaka nde alingine acha kaka moni vya amda actualité acha kaka actualité pour que ça lage via attaquer momi mais via yebike histoire rango soude histoire soude. Voilà, merci beaucoup Mbutalika Sou. Bah tu vas me poser question na F victime mais pas fallu pour pas au communauté nani. Aujourd'hui poste kuna parce que aux autres célébrer émission, aux autres défendre, aux autres lever tout fou là. Bato ba lobby bo kasi bango ne bato ba finga ba mama na bango ba mama ya bato. Parce que tout dans une question de bango raisonner dans mutu bena yebi ke mutu sa analyse mazo loba loba na yo tout na mbuta na F victime sala nini au moins te au moins niveau de réflexion te eza bato ba finga ba mama bato la vie artiste monsieur modo kumisa ka fali na ba niveau mon par rapport à j'appelle na yo m'en fous bien compte bien goût ba parula bena manteka continue bien si yo c'est pas le ballon gumo na biso ba pakula na manteka kokumza fali na biso gumo ta yo za kama yo obenga fali ayambi pe na fona gumo na biso ba pakula manteka na mwamba pembeni bazuna bere pasteuriser ba tira mikokoli gu donc c'est que on se peut alors bongo batba le barabongo pour de voyager na déjà dans ba tourner wa ba Afrique yo pose en liste OK na bango quand il a bena voyage ni fallait salanga na se retrouver na kata liste na
te ya touronde dia nini ya pays nini apa Canada bazana ba Afrika ba Zimbabwe ba tika bakeli bawela na batu na bango bawela ba se longo ba se ke Canada se kwe ngala za makamwa de na yebida ne bafuta ya tika poto na zora visa poto na kendaka partout ata Japon na ko kendango donc wana tikila ngo ba rêve ya bato yo basala ba laksa bino ke bazana posa biloko wana ngala nazarata na tina na ngote siko bato ba bana kumisa fali baza ba bon donc nzamba pambola bino boza bien moko donc talaka fali tala mbuta likasa kumisa fali voilà siko yo na yo sa ba succès fali azo abetone pas kofiolo mide siko tango trio ma jesse wana sala succès papa ya fali wa bote kofia wana sala nini yoko to na keno world siko tango trio ma jesse webi trio ma jesse bazala 3 boy sac sakul jeske na nani na master siko tango na Mario siko tango bana sa ba succès wana kofia otala te tata ya fali kasi Kofi azalaka wapi abana otala kanga donc lingo lo bakenga beta na zo rene position dit fali azotala lelo fali comme kana secret ngabe na zotala siko nani batoboli miso ya tala ngabe na tali tozo tala na siko lisumu nini to memi donc yo lingi tango fali batu batala gete za batu bazo rene soute bakotsa ona mitema parce que ça deux personnes ya batu ko rene mutabeta kara ayibi ko rene te eza normal na muto a rene ayokela batu mabe aigri donc ye ndenga lali pongi radio ezala pembeni nete na ndoto ayoka nzemba fali to ya fere to ya hérité to ya fabrigas de so balala te webi surtout ba vanda pembeni na bar oh lokwa pe bazala ba mbongo mingi te po batu mingi ba rene te bazala mingi bazala mo ba envoi de piaquer mo pe ba lete mo ba le pe soso ba sepeli bazali sikoyo mingi pe ba futela pembeni na bar po balingi bandal bo marché ozala mbongo te molinga ofutela ba côté wana po na ma TV siko ba bar ezaka ba pembeni yo lalika yo eme moi yo ganga eme moi fali mama na yo olali lisusu oyo akuna so Jeff njadi le teta fere mama na yo fere mama na bobanga mbazo rene olali muke oyo akuna novelas fabrication okufa ozomona c'est des aigris de bateau yo bayokaka kozwa ya batu likunya eza nango pasi te ntango soki ozomona ke ose sentir mal à l'aise ndenge ozorene te ebundana kaka na bastudio ti moko ekosimbaka kaka korene lisusu sikoyo babiloko oyo wana tosepelaka nango te pourquoi parce que tozorepousser culture ya Congo na se nga nakotikala kozala jamais fanatique ya musicien moko ya Congo mpo nga mona aza artiste ozomona donc nga nayaka kokumisa te na analyse neti boye ntango tuninga question fali na kima ngo naloba ya marai te orepone ka ya fali mpona tuni voilà siko ntango batunaka nga nakosamaka mafali donc eza lokola batuni Léopard na Zimbabwe bakende kombe lobby alinga na ye na analyse non bakende mpona soulager ba Zimbabwe moteke naza donc pour moni ba excuser nga ko finga za annonce importante na za annonce passe na Congo et comme on normal ba ko finga nga con o comprendre yo moni makamu muninga zo sala lobby yango et suis bato mais tango lobby ya bandinga mso bazo sala et komi ke bango zo kakola bango mais kasi na hit parade na makambu siko na course yango na challenge yango kasi ezo monana o azana makambu e monana obe makambu eza ya minuscule ezo monana siko pasi ya nini na mutema biso tolobelaka mutu te biso salaka analyse donc tozo analyser ba fait mais par rapport à analyse on ba bipo ni fallait ça featuring na bande connaît ba congolais te ba robinyo bazana ba wala siko kende memela fali micro tuna epona nini fallait ça la featuring na bande kono ba congolais te kana ba diamond tuna pe mettre Gims pona nini ça la featuring na bande kono ba congolais te Zomban, tout n'a pas battu. Il y a vendre dans la peau dans la France. Bon, fallait vendre à cheval, à RDC poto. Gims pas à la cheval Maroc na poto. Gims avant en France, avant en Maroc. Avant en Maroc, na Marrakech. Donc,
Gims pas un cheval entre Maroc na poto. Fali pas un cheval entre Kin na poto. Ferre pas un cheval entre Kin na poto. Héritier pas un cheval entre Kin na poto. Fabricant c'est bango ndio bakumba ba cheval. Kofinda zalaki na ntaba, c'est quoi comme na cheval. Basalaki never ntaba. C'est quoi comme pas cheval. Pour lobi ba tourner pas mami le na karibu watu. Makamba poto manizo ko keta. De mami sepeli se ngone na traîner quoi. Franco congolais quoi. Do via comme we lengne biso to yoga ndinga. Aza mutu. Poto eza gu. Oko finga mo yanga bazela ke ba ko tala akimba ona touré fait. Allo ba ki mpombo kampiaka. Komone adazong sa ke mission ngope. Siko via akia sali ba shadow kazongi frais. On a même ba mikonzi ba nommer na président en fait. Ba voter un président de la République tierce. To cha fachite pour vendre John Poto moi na poto. To cha ba président mo jobo boye na mona poto ta comme président. Au moins va face neza la si ko ba jongo pe na bu abeti pe tour na France ba ambe na l'Élysée beti manteau ba nini na Macron tout ça si ko tala face à jongo ta ozonga ndenge changer wa président pe sa discours lengi do ça ta uti na mikili au peuple excellence on senti na aisance mo ekoti mikili za mystique gemima osoke nango na ndoto 4 fois de okendako déjà na ndoto te na boye na mpe na kiti ya na ndoto na kendeni poto ezaka gumo jemima ya poto ta ndenge oza boye siko ya poto non yako gloire okufa na souci de bafikaka yawa mais muteka so trop glorieux langi monte côté kuna ba partie adverse ça moi bien te bon mutana na succès na diembele na mutana succès na diembele de succès na na diembeli na kokutu obi na kina zo diembela to zo vite ngana diembela fabricage na roulage lelo ba yo ngana ba bar nyos yo fabricage yo na ba roulage ba danse na yo et il faut dans la vie il faut savoir ko diembela parce que tango yekoli ko diembela et ko permettre au mata mutu nyonso asala likambo malunga na mboko a diembela soit moralement ou physiquement. Et ça va tout ça diembela moralement donc monta va benga mutu idole ya intel kasa diembelit ozo man so te monta va benga mutu idole ya intel kasa diembelit a diembeli mais moralement donc na nenga intelligence a kangi bo moto ya mutu tierce et salier bazala obi que so ki posa na idole to ko zala pe sans adresse obi ko suduka po salma kampe ba linga ngote obi ngana bano bi na bien pourquoi ngana zaki grand fan ya wera côté danse moni wera na loketo zo ba concert na bango tout banda kine bouger banda ba mulolo ke na omna ti ba se séparer tale bine la wera o mona ke nyoka lo ba bina bongo o mona ke mutalika so bina bongo mpela pa moni mpela zana kata wenge matrisha ka wera tala ba concert na bango donc ngana ki fan ya wera na danse fan ya Al Pacino na chant na redi. Et puis fana ngadia dia na comédie na siatula et salam butalikaso do na diembeli soko tali pe fali o mona zana batune mo boye baba idole na ya diembela so tali bo pao o mona ke mo pao a diembela ba Kester a diembela ba Joski a yuka sele wa wazi koja fonda wa yemo so wazon ba wendo te et vous avez pas mutumo tierce parce que ça na musicien mo na Congo na ba temps et les cas à sala de loko wana ya ba wana sko vie a commission en stéréo et puis ba momi ba lela au danger na sina tuna moi na sina tuna sera na Judith Masia bolinga a confi pour anine ou a sala on a moi sexy mukenga. Mais oui. Le sait va faire Jean David qui a monté donc bazana donc ça là ba été aux hommes so tali Kester au mona ke aza idole nae Jina wa Jina aux hommes parce que Jina wa Jina mais Kester a landa idéologie Jina wa Jina abimisa ki Kester na nzoto ne yepe akoma na bato balanda comme idole papa Wemba na idole Michael Jackson azakutu na idole avant kufa paix à son âme ba madilu tout bazana ba idole tout le monde a émergé même politiquement so tali même ba président de la République au sentir que
président oyo azalaka idole ya président oyo mpo etamboli façon d'être exhibition na ye ezalaka loka président moto omonaka ozo comprendre. Donc un homme ou une femme ou un être humain sans idole dans la vie n'est rien, sans adresse. Voilà. Voilà. Les côtés n'a parlé. Oh, bon. Et Azongi parlement. Mais Azongi doit parler à répondre des sièges. On a vérifié. On a une vérification. De ce Azongi gloire à dire, pour nga banana espérer que vous avez sauté. Na Congo le la nani oyoga. Donc on comprend que Nzamba existe na Congo. En tout cas, félicitations mon vieux Jean Goubal, donc plein succès à vous. Et puis, disons, donc plein de prouesses, donc plein succès. Donc, pour tout le monde a été là, tout le monde a été dans le Parlement, mais ça, dans le Parlement Congo. Mon Congo, tout le monde a la première fois belé. La première fois, Congo, niveau de Guinness record, niveau au côté, ça va premier bilan. La RDC, premier pays. Ba ministre ba oumeli ba bimate la RDC premier pays. Mais on ça on ba plein succès na Jean Goubal mais ti lelo Daniel Safola la Kalibanda ala la bien bangongi ba swate ba mustiko ezana ngo a osomba soma cheche pembeni bangongi ba okima ala la ye osimba. Voilà, merci beaucoup. Donc, le boss JB Koumalou, tu as le pétrolier. D'ailleurs, c'est très canadien que ce poteau chiqué. Et Betty. Et bah, tu as vu ba nouveauté, ça ba Robinho. Fabrigas, Banini, ce sont eux qui ont vraiment des nouveautés sur le marché. Nouveautés ni les ans actuels. Koki m'a ben nouveauté. Aya. Kolon. Batu balongo tina bokesa ba quartier balongo chaque jour. Donc kolon est dans l'actualité. Et héritage à l'aise donc bon au monde ti botu na mamne wana bon na yebika OCP là pour na internet comme ils ont marché toujours. Batu ba lobele ça là bien. Donc tu es dans la routine de Ozali. Mais, intelligemment parlant, ils ont un goût important. Parce que, d'autre part, il y a un ton hérité. Parce que, dans l'orchestre, il y a un mais au monde en Internet, la question est trop. Mais il y a Wata, et ça, au moins 2 semaines, et ils ont un si, ça star quoi. Star mouné na mboka. Et pas ça peut valable. Mais ezalate yangonde ça la actualité héritier. Besoin handicapé. Presse ils ont handicapé héritier. Kunandeni. Kokima ya ba musicien et koki kozala information quotidienne té et à presse et ko décourager artiste. So za ba nerf solide. Et là obino boko prôner za boulot. Mais to ni epeka poto to na ba vie ya mutu na mutu et ça la ça pena que ma douce côté vous soutenir na nini. Bon là ça va douceur côté yo kana ngwa sepela soki ba mise ba kimi no kesa mutu batu batsara ya koyoka to mona zo sala nini et to koyoka mais ngana tala ke héritier na fête Eric Mandala to zaki wana a pensé pas betaki après staki na anniversaire à Mandala non mais ngana moni ku héritier comme prester plus mieux par rapport à tant ba garçon na bazalaki donc ngana moni ku te PC courage à perfectionner donc pour nga la réponse a bien dit. On dirait héritier à coller sous travail. Parce qu'il y a la challenge contre bateau, tiki ba vide, bazo semblé que tiki ba vide pas naé. Donc, on dit que Bokesse na kin, car on est comme ba vingtaine, trentaine de personnes. On dit que Bokesse en vrai, ils ont 8, 12, 11, 10 personnes. Si vous héritiez na nous bao ba longwana so tali bao ba tikali ba lega vingtaine truni na ngeza zaneka ndenga zala kuta perfectionner les choses le pona nga pardon ya na quantité pona nga presse ba encourager ba attaquer héritier pourquoi rende sabe marcher te ozo man pona landa ke héritier lobi na télévision rende saba ezana un album te na bimisa yango pona mwasi moko na yembelaki non héritier za œuvre bakimaka œuvre te eza œuvre monika reine de saba wana soki betaki 30 millions de vues sur internet sur YouTube soki kaka reine de saba wana ekota na ba téléphone na bato tout lelo soki reine de saba wana lelo yango mteza na ba bar nyonso héritier ko kumisa ngo net na film pe
aobetela ngo ata version 2 biloko nde bakoni banini sujet yango nde bachroniqueur fo balobelaka mpo héritier akotala we reine de Saba elinga ozala lokole ben d'album na ngai ya mi-ange mi-démon eke nango mais esali mwa flop. Pourquoi? Parce que nalingaki loyenge mingi na internet bajeune ebele bayaki bambrouye carrière na ngai boye ntango nasalaka bm bazalaka te bm emarchaka donc peut-être biloko ya bongo ekofaire réveiller ye azala siko prida na rumba olansa avant sortir à disque to générique. Tu vois non? Mais siko babiloko akolongwa basalaki boye mutu boye asalaki yo boye eproduisaka rien du tout na bacarrière na bango. Voilà. Vraiment chuter, tout comme vraiment passer à la fin de cette émission. Mais par rapport à l'actualité, maintenant tu peux chiter. Mais par rapport à l'actualité, tant qu'on occupe misu conception, clip, générique voilà. Est-ce que pour nous être éducatif? Éducatif na nini? Yo lingo boye ça na éducatif. Ndenga ce qui te mata wana nde bazo binilango ozo mata mutilikolo ezo nyingisa barin elo nyoko mata mutu nyingisa barin par rapport ndenge baseli yango na style ya oba embeli ya mutu. Ego swande ba oba matelaka te to ba oba mataka te nde oswa bango. Mais un bon homme to une bonne femme en forme ba mataka kaka et pesa bango de courage. Eza ba impolitesse te biso no toza ba fruit impoli. Ah mais oui, so les impolitesse do biso tout ça ba fruit impoli pour mutabima na propre azate. Do bima na impolitesse wana. Na wa bima bisa yango. Ata bolati ba manette boy. Ezalaki na utani ba lulani ba yembi nzemba robini après yo botami après koli après commencer na makambo yo. Yo pe oyemba nzemba robini okobota okosala boye okobota lisuba descenda kuna pe bakoyoka nzemba mwana robini bakobota donc ekenara bayembi bêtise nini. Donc c'est que pour encourager ngo mutalika maman novela sikutu bozo landa wana bena do boni minoko mibale kanga mibana bazotala bakimi te mais ya robino pamba kaka okomatanga yo kasi okomatanga ngo robino mutalobengo na vie yebi okomatanga ore bana oloba depuis quand balanga star balobango balita bembo balobango bamanwa kuwako balobango donc ya robino ko ande muteza ne fait boyo kasi batata nyozo bana kisaso bayebi makamba ko matanga te ka robino mutayebi awo totika ko encourager les mal ko nzemba bêtise ni les ordres soko moni que ça bêtise n'écoute pas yoka Matou Samuel soko moni que ça na bêtise de écoute parce que même Matou Samuel même Mike Kalambai ba utaka na nzemba robino wana makamba lobi wana ba uta wana yoka zinini yoka zitawo batu bayemba makamba ande bayembi bêtise boto utaka wapi botambo ke na obata maboke na osala nini tabukanga porte na fongola busala nini non mais c'est la vérité bon batata tabukanga la porte na fongola boke na osala nini voilà merci beaucoup vraiment bien la vérité bateau eko soit eza bateau basala ngote par exemple moto asala nangote eza rozo beta lisolo moto sapato a goût ya Weston place moto kata likolo mené de gémiment comment on a gémiment ndenge ozaboye osalaka ngo tel cas makamni oloba donc osalaka te ovanda na couvent bon peut-être aussi gémiment tu la ndimi to salaka voilà merci beaucoup donc c'est l'ambiance avec Moutalika se comprenez sauce comique surtout gloire bazo benga mulaso asala ngona ayaye na age 14 gona gloire là ya yemba nzeba robino na age 14 na TV ibi yebo kwa loba ngona tina TV voilà merci beaucoup Dambuta merci beaucoup et ça vraiment plaisir na ba pasteur ba yemba nzeba robino ba matanga ba yemba kango ba matanga na ba sango ba yemba robino voilà na ba onani o bozwaka boto tchaka président Macron bote to tcha Poutine na ba logique ne akanga kanga longa sekaka rare muntu mima bonjour président Poutine obscobikrov akanga akanda président Poutine akuta na Trump elonga kanda kaka Poutine ba yeko tala na bureau bibisi mbwa mais Poutine na poko yemba nzemba robinio
Ah, alors. Voilà, merci beaucoup. Tout comme une soukaya émission, sentiment ni nibe sengoni aux alengols de l'eau de konayo vu de loin à voyager pour cause de soins parce que tu vas dire que la canae SSM partout, mais le lot peut être le beaucoup. Sentiment ni aux alengols. Oui, dans ces pays. Bon, pena mutu pena zalaki awa pena tozo lemba na kozwa solution monani na silika. Membala mo bato internet ba oyinanga ba mbuta za ndoki ya lokaka. Na sepeli yaki nozwa soin et ça la bien vie de la zone la so auto yebi bien que kozala sous bongo te. Parce que sucre c'est il y a donc faut se cause makasi na contrôle là. Mais tout ça na posa ya vie de loin oh to ba mona liboso azal la biso wana. Te santé ze logo te za volonté mutu. Yo ka zingane na zabo pona konda na koma lokwa ba Jean-Louis Mbanga to ba ya Willy Caps. Te koma passe ça non moi passe. Ndera zabo pona koma lokwa Adolphe Chilamwe na muteba. Eza passe te za volonté. Eza volonté na zande na volonté te. On a condité mais oui. Non, faut les ça. Il les a extra. Ce que nous avons extra mais les bateaux ba parachute ba sukaka na ba 1930. Mbele bara ba yekola koboka na parachute te po bagi bangisaka na ngwa mata vers likolo zo souhaiter ba bwaka e ezala nzambe sunga atterrissage ko simba bo pona nini tango ba pina ve tout ara mabele pou bato nyos oh bon sang oh putain de merde oh le pilote là c'est un extra moi ni to loba on likolo te voilà e bangisaka mutu mota souhaiter ba bwaka kuna alors le sala que ba parachutiste na ya bara migile lo ba bima donc il ngolo ba lo extraordinaire exact tout est faisable courage no gaga donc ngane na bo ngamuta likazo d'ailleurs na tiki discours ngo jour na nzamba ko lot sanga ndoto courage to volonté jour bena na yoka dégoût ya kolia ba Frank Steman ya yo so mona mutu azaka na petit na biloko tout ngati siko mutaba okonda ndeni. Voilà. Et puis, tu as besoin de linga. Voilà. Attends, oh non, à part bière, tu as penalty, mais biloko to ko lia masera tayo moko. O ko lia mbika te. Yo yebi secret mbika ngana yo. O ko lia mfumba te ngana yo jemi na ko lakso. Na ko lakso 600 mfumba te. Oh, pona ba deso atayo moko jemi ma emu yombe ki se respect. Atuka tayo moko donc ngapenda ozo peksa muyombe pona ba deso. Ba loka yo tonini. Le bac est notre tonton au compte mais liara no pona madeso na liara avec sécurité mais ozo l'accent ko liara ngote parce que aucun n'a parlé boye obeti car obi na meka ba jara trop na décider régime na komi na parler kara na hôtel la TV na kangelong mbetu yango na kene ko lala mais ntunga mwezo bima koto ozeli meka ba tout ba lala ke fond la fino ko ta pona madeso Thomson ba kalinga pembeni moi sur azolinga bomba ngato nini bona me a 4 luttes 4 luttes, nous avons fait un peu de régime dans les 30. Quand ça a programme régime dans les 13. On va dire belle comme une. Yango bomi on la mouchachi. Yo timbeli hein. Yango ti mouchachi no problème. C'est on peut mouchachi no là. La bomani. Et où bomba fait. Merci beaucoup. Voilà, c'était l'ambiance avec Mboutel Cast comme vraiment la souka. Un mot par rapport il y a émission et puis par rapport à fan nayo parce qu'on appelle fan pene belo te ke banaliste. Ngara mona fanatique à mutasila te bazate. Te bazali. Ozo koselanga. Wala bozo pesa nga soif na sepelande bata ba succès bazala. En tout cas na pesi bato tout merci balandi biso baye ba ke mamto lobaka. Ils ont rapport à blesser mututé. On est là pour eux. Na pesi mbote na Adolphe Muteba Chilamwina donc les boss ozana mina e moko diamant na ba travailleur na pesi Bertin Doumou ba mbota trop na pesi Colivila na Luanda ba mbota trop Jean David qui a mbote mokonza Coca-Cola na pesi ba mbota trop maman Judith Massia la petite sœur de Jésus Clarisse Tanga Muyembi meilleur couple de Paris avec Guylain Antsebe bientôt à Kinshasa et la pesi Sylvie Konga la congolalisation ba mbota trop il y a Lucien Achamos PC Mambota trop, Karine Sinamouli, the Queen of California, Adan Nene, on a PC Mambota trop, Boulezolia trop, Mikolo, Californie Mabé, Atlanta Mabé, Los Angeles Mabé, bon, pour me dire Adan Nene, the Queen, on a PC Mambota trop. Donc merci à trop,
na ba fan nyonso balandi donc toza po na bino. Donc numéro na ngeza o wana changera te plus 243 974 562 456. Donc c'est ça mon numéro. Donc Fernando Finda, le véritable Congo de Totil en direct de Kinshasa. Donc tout ça vivre pour Fernando Finda Mikolo. Donc deux fois. Voilà. Merci à trop. Bah on a bossé ma banga ba limbi sanga na memi liste té aux yeux à l'improviste. Voilà, merci beaucoup. Donc là c'est avec Yambutali Kassou, le bien analyste. Déjà déjà il y a un mot ya. Ah, faut nataka Mbutali. Yambuta, ben Mbuta kaka. Voilà Mbuta. Voilà, merci beaucoup da ezakina Mbutali Kassou, tu bien ko sola manga mebele par rapport à la question, ce qui peut-être ninga le biso les mutu moko bolimbi ça, mais il a fallu que tu toucher ba actualité pour que tu me kakoyo ka point de vue naie par rapport des pas analyser avec la sagesse et puis l'intelligence. Merci beaucoup na Gloria Olangi pour l'assistance à mon président Franck Costemay, hein, donc Yewana Africa Info, Aya Jean-Louis Mbanga. Oui, Gloria a soutenu grâce à mon aux États-Unis. Pour ta polémique. Soutenir ma grâce, grâce à oui, grâce à ma visa, grâce à Gloria Olangi. Diembeli na Gloria. Te azu visa na mais mutachele songi na soutenir ma grâce c'est Gloria. Il y a un problème, mais on doit pas côté Gloire, tu comprends. Naza côté nete naza pe côté Karine Mokonzi, naza pe côté nani ya Takapashi, naza côté Fifisiwa tozana matanga na na Frank Stemai. Beaucoup de câbles mais la France. Te to yi bato belé bakenda ki wana. Yo linga ini na tanga comme bato te. Te la question de bokene pe na Gloire. Te Gloire ke akenda ki te parce que bazana conflit na bango. Bazana conflit na bango, moni bato conflit ba yoka na raté. Même era matanga au peksa bangote. Donc vraiment Gloria ba conflit fait si là. To luka pasteur mo bien. Boye lo wa yoka Moïse mbi to zela Moïse uta Belgique zonga comme ça. To ke tike pa Moïse sambelele. Voilà. Mais Gloria ba miso blé na yora Moïse au supporter. Voilà, merci beaucoup. Je vois aussi Emani, l'artiste de Fali Poupa. Bah, gros bisous. Là, je vois mon boss JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas. Georges Louboma depuis Dallas. Merci beaucoup à mon caméraman, hein, donc Loy, hein, donc merci beaucoup pour la image. Merci à Darcel Easy pour le montage. C'était Jemima Ibé, le gros bébé de la presse congolaise. Si vous avez aimé, dites merci. Surtout merci Nzambe ça souffle de vie. Il y a Dadi Mabibi Mokona double commune à Paris. Merci. Il y a Davin Toulouse de Bruxelles. On se retrouve déjà prochainement. Si Dieu ne revient pas et que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Et au revoir. Bye bye. C'est 001. Donc, nous avons un number 1, il y a 001. Blague de télé, Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa Siga, il y a donc, total la Victoria TV, il y a Makambo. Pour news à l'élo. À Elbiso, Victoria TV. Donc, à l'outa continue. Victoria Certa, Amen. Tous ensemble, quoi. Total la Victoria TV. Il y a bien aussi d'abord la confirmer. Nana Roboya. Donc, biso tout s'abonner massivement. Dans l'idéologie européenne, boton nana. Pour Bolanda, faire ya mboka, ya par-ci par-là. Donc, number 1 na banque. Tous ensemble. C'est d'abord la Victoria Certa. Amen.